te so la nyango yo moko mwasi ngwa kwa kotuna yo bola ndango batebile po azo luko bataka bazate aleki naye bozola na biso na Bunia na Belgique na Allemagne na Toronto na Montréal na Dublin boza na Neuchâtel bozola na biso na Mulhouse to bosanité bateau baza na Congo central na Mbujibai boza na Ngandajika bozola na biso na Mweneditu na Pesibino Mbote nazoli kiete to kolekisa bango ngabalamu ndenge la kaki bino leo na pokwa effectivement polémique ezala qu'est-ce que kozala solo to ya lukuta oui je confirme que programme ezali maintenu toza koyamba Mami Chibola nde aza invité na biso na pokwa tokozongela mwa makambo la muka ndambu ye aza moto politique te na lobaki yango déjà clair que Mami Chibola aza ko intervenir non pas le la politicienne et monsieur ezali purement politique mais na ba cas exceptionnel to yamba bato awa to yambaki avec Pascal Mukuna bambale belé na komba na ye oya éveil patriotique mais ko koba na ngonga moko sango yaki ko bima ke évêque akweyaki na likambo moko boyebi position na ngai na zwaki pona kolobaki na ko sala commentaire na lisolo ya évêque te lokola mosali na nzambe mais il faut pas to confondre na commentaire na musala ndenge toza kosala évêque aleki baza na justice papa akangami aza na soutien total ya bato baza kolinga ye mais sima na yango ba invité nyonso toza koyambawa la plupart ba o bazo mona ke papa aza na raison pona bango so baleki bazo betaka Mami Chibola mingi et puis eloko eko tumu les ali avocat ya suka oyo ayaki azali moko ya avocat ya défense ya évêque Pascal Mukuna ya ayaki koleka na boso na politique na kati yo na makambo ebele ya lobaki na ka ya Chibola bango pe ba sepelité avocat na ya sepelité ba misusu pe ba sepelité ye moko pe azalaki na passe banda makambo nyonso e banda Chibola lobala noté alors andimi ko ya na boso na politique ba ye na bureau ba menacer ngai ba lobi ate biso efutoleka so le quitter biso toza kufunda bo funda pona nini abi po biso toza na droit ya réponse pe ya solo sango alia kangula litoyi moko te funa lia matoyi mibale yango ngai na bosolo na politique to délibéré trésor Kalafa et précieux Muyoko maître Régine Poi biso nyonso ba rubé bamboyo to décider bien effectivement et sengeli to tuni pe avocat la biso Raphaël Kibuka to tuni alobi mabe ezalité za droit et sengeli bo pesa bango maloba na yango wana pour la toute première fois peut-être que vous allez la dernière fois aux onga sous na TV ko solo la te za occasion munene pour la biso ndeko ya mwasi Mami Chibola mbote na yo mbote papa sango toza na distance ya mulai na ko permettre yo okoki kolongola masque soki olingi pour que koloba ezala facile problème soko za la étouffer merci beaucoup ndeko Mami Chibola na pesaki yo mbote na ibandeli yo pe ozongisi yango boni santé santé eza nango mwa muke na ngulu nzambe eza mwa muke na ngulu nzambe oui yonde oyeko luka ngai olobi ki olingi oleka na émission ba politicien nde baleka na mingi oyeko luka ngai po sala nini tina na oye awa oyeko luka nini ndenge oyeko luka oza émission ba politicien yo oyeko luka nini papa sango nazo pesa ona merci na parole opesi ngai na ye na émission busolo na politique pour na koloba parce que nazalaki déjà fatigué na bato kofinga koloba natikalaki silence nalobaki na koloba eloko te namoni bato bazoyaka na émission na yo bazofinga ngai bazoloba bakoki koloba nalobi non ya tour ya lelo il fallait nabima pe naloba pe vérité oyo ngai na yebi parce que bato bazoloba ebele natikala tamulai nalobi non justice ne dossier na justice justice c'est ça la msala nango mais namoni bango bazaka na média na binono avant babo mamutu olobi eza busolo na politique ça veut dire eza place ya koloba vérité eza lukutate namoni eza pour na ba politicien namoni oyamba papa na biso ba kofi aza politicien te namoni oyamba payer awa après namona ke oui namoni ke non oyambi pe ba avocat ya évêque awa évêque aza politicien mais ba avocat na ye baza ba politicien te namoni oyamba ki bango awa na lobi non ebele ba lobi nanga ko kende te
koleka te tokosala oboye tokoboma yo so silisi toyeba yo loko to ndambu na lobi ata mutu so alingi akufa bayebisaka ye loba liloba ya suka mokili ese lobi mais naza na posa ya koyebisa mokili vérité même ceux qui bakondima même ceux qui bakoboya mais naloba kaka. Très bien. Voilà, bon comprendre émission yango ebandi comme ça les alikama. Les journalistes n'ont pas d'amis. Ngala rotuna ka mituna. Israël loba ki osala ki na kotuna kaka mituna. Et puis il y a ko répondre. Ngala che mundu ki répondre te. Côté omonya ko répondre te eza problème na ye. Côté pe omonya ko répondre eza kaka ye. Ngala kotuna mituna. O Israël omoni question la ndengo tiak te ko interpréter te. Ngala kotuna ka mituna. Mami Chibola nde kombo na yo bato baza kobenga mingi. Mais d'abord tolingi to yo baliso na yo. Toko koma na makambo boka na loengete toko ta na makambo ya évêque sans que to yo ba pe place no outil ezani. Parce que la plupart ya bato ebelo komona ka boza na passé PC abanda ko be bakala. Sengeli to yo ba pe makambo na yo. D'abord kombo no zanani. Betelanga pe lisolo famille na yo. Baboti bino combien biographie na tata zanani mama zanani. Lobelanga na so mutalinga ba yo Chibolo zanani. Betano lisona. Ngai kombo na ngai za Mami Chibola. Naza mwana ya Chibola. C'est un poste non? Non, c'est Chibola mafuta mami. Ah OK. Mwana ya papa Chibola. Mon père c'est Chibola. Maman nanga Bilonda. Tobotami na famille ya 12 personnes. Nga naza 3e. Na botami na Diboko. Ebele ba yebi ngai. Papa no aza vivant? Papa nanga Sakofi. Papa Sakofi, maman aza vivant. Maman aza to aza na. Non, maman la biso aza awa. Maman aza na Kinshasa. Tout le monde famille nanga nyoso baza awa. Mobali nanga abala kinga papa kancha ndi mutu amimaki bango nyoso to awa. Baza awa na Kinshasa. Wana lisolo komi mbala moko elengi. Naza curie na yeba. Olobi na ngai famille nyoso bazali awa. Oui. Bakoma awa. Sali na ibandeli bozalaki awa te. Non non. Yo botami na Kinshasa te? Non non. Oza kinoise te? Ngai nakomaki na Kinshasa na 2007. Na 2007 ndio Kinshasa. 2007 ndio. Wana uti Diboko. Oui. Diboko eza côté ya Kasai. Na Chikapa. Na Chikapa. Oui. Avant oya. Oui. Lelo oza na âge ni? J'ai de 27 ans. Oza na 27 ans. Donc qui 28 ans awa le 20. Le 20 juillet. Le 20 ans. Betelanga na lisolo no ngala nyina yeba. Mami Chibola. Yo na kacha de res mémoire toza kobeta lisolo mowe ite poto chola mowe. Oui. Je précise. Mais toza kobeta po eza histoire. To beta ka lisolo lo mumba esa kufa mais babeta ka lisolo lo mumba. Oui. Na lingi obetelanga na lisolo yo na kacha po bato ba komona koza lukuta. Bato ba komona ke yo za coopérante. Bato ba komona yo koza fille moko boya ba problème. Bato bele ba bengi na ndoki. Ngana lingi na yeba yo na kacha boyeba ni wapi ko bombe loko te soko bombi nzamba ko troubler en direct. Fo yebisanga yo na kacha boyeba ni wapi. Lisolo ngwe bandaki na betalo lisolo ya ndenge yo yeba ikacha. Ngai ta ona Peut démontrer nga ke kacha zambala na yo. Oui. Yakal. Tanga na Kinshasa nazalaka na fiancé na nga moko. Fiancé na nga wana alinga kingai. Tango na komaki Kinshasa sika. Après tango alingi ngai na banda ofande pas grand frère na ngai. Oyo amimaki nga awa. Omoni banda ndako soki bana basi bazali mabe ezanga na kana kati wana te. Ere moko ngai na banda ko boya ko sala mwa misala, mwa sande ko na biso banda ki ko silika en fait to ko sona. Na ebisi fiancé na nga wana ebisi nga lobino ndenge za bongo na zwelo kandako okende ko vendre. Na ebisi non nga nazana no mona muke. Soki ozolinga ndro ba okanisa na za ndumba. Je préfère na zongi pa ba parana nga na mboka. Alobino ozana famille na Kinshasa nga bino nazana famille te. Alobi OK na ebisi non nazana oncle na nga moko azana tembu. Yende azana programme ya oyana Kinshasa mais azana mbongo ya transporter. Fiancé na nga na tindela mbongo ya transport na tindela oncle na nga yana mwasine na ban. Ayo tindela biso mbongo ya ndako. Tozwi ndako na Bandal Chibangu sima église aseka. Ayebisa kinga ke nakenda ke église te. Apekisa kinga église. Ayo kotisanga na école na Kambumba na Lemba kuna na Kambumba. Ataki ndeko na ye ya mobali ayaka kozwa ngai atiki ngai azongiso ayete azwi taxi moko boy ou bien gamoko na yebaki Kinshasa bien te na gonga wana
mokolo mosusu nazoya nayebaki lingala te siko baeglise mosusu nazoyoka bazoloba lingala bafrançais après soki nazozonga naleka na église ya wasekona nayokaka bazoyemba na chiluba paster azoteya lingala na ye ezobima neti chiluba nabi nono siki oso nazongaka classe natelemiki wana na nzeli bayembi nazosepela après nazongi ndako mokolo mosusu nabi no akende mpe na église nakende osambela fiancé nanga bando olinga te nasololi na mwasi onkle nanga nangabi mare leki oko soki batuni yo nakotanga kombo na ye te soki batuni yo abengi yo okosi ata keno mami azoya azwi transport lelo embouteillage ezalaki makasi nakende na église wana mais aleki andimi okoyeba susu ntango ozotanga ozalaka na classe nini ntango yo okomaka fiancé ozalaka na classe nini ozalaka na age nini nazalaka na 3e primaire tiake yo bafiança yo avant l'âge ozalaka na étoile abandakala na place nga nakolobaki famille na ngai bazwaki vraiment makoki ya kotangisa ngai te très bien bazalaki na makoki wana te peut-être so bazalaki na makoki wana nalingaki natanga na nga mais bazalaki na makoki wana te mama papa na mbongo ya kala bazalaka na mbongo mais mbongo esila bana mama ye moko aluka kotoyo boye alors mokomiso okoti na seka na koti na nga na sambeli na moyo azosambela kitoko mateya bazoloba nazoyoka na wana bapara batikala na mboka bapara na nga bazalaki na mboka sikoyo nga bino na mesai na ngai siko mama na ngai alingaki biso tokoleki na biloko mingi ya kosambela tro nga na bandi kosambela naza mwana muke nakimaka nakendaka ba jeune baveille après na bando sambela l'église moko a les témoins nage ya 12 ans déjà baformaki nga nakomaka prophétesse kuna tellement nalingaki makambo ya prière trop na bandeki osambela abi awa mpe baza na bazosambela kutu très bien nazo comprendre mate pasteur azoteya banzembo nazo comprendre donc namoni ke place na ngai ya kosambela yango oyo nayaka nanga prière mokolo mosusu mobali aye kotrouve ke nakendaka prière atuni ngai nayebisi ye vérité nakendaka prière abi non nalinga makambo ya église te kota so lingo sambela kota na ndako sambela je sais pourquoi nalinga makambo église te nayoki na ngai te wana fiancé na ngai nayoki na ngai te siko nakomo kende na obatama tozaki na veille na église ezalaki chaque vendredi nyonso bando zala na veille na église wana siko noko na ngai azalaka na brana miss na mwasi na ye ngai nakenda na ngai na ACK ngolo mosusu tozaki na service moko ya prière ya 100 jours il fallait aussi lisango 100 jours entre 50 jours comme ça il fallait aussi lisango na triomphale na ba ACK nyonso tout siko ezaki pe na service ya prophétie wana babando yamba bazopesa prophète batu na ye nga nazalaki na mulongo ya Onésime prophète Onésime siko papa kancha azalaki na batu na ye koto me yaye bamemaki bango na bureau bando yambela bango na bureau ya papa évêque siko yo na vandi namoni papa kancha ya koti ayebisi ngabi yo manser landanga na bureau siko ye babando bange makasi yeso ayebisi yo prophétie il fallait ondima ceux qui oboyi donc moko pe ya bandi olingo kanga batu kindoki makasi tango libi bonga na banki nabi babando bange makasi ngape ya bando bange makasi na telemi pe toke nazaki na ami na nga moko na époque fille moko Nathalie Ntumba nake nga natiki ye côté oyo nga nake na nga kuna na bureau na vandi papa kanti asisi batu nyonso to na ye komona moninga na ye moko aye na carton moko na téléphone atie na mesa atuninga ser savanga bi oui ça va sikoyo nzoka nazalaki na mina nga mususu papa kancha sa solo la kana mina nga wana atunaki ye mwana mosango autaka wapi azandenge nini defi wana ibise no azana fiancé moko na poto fiancé wana atindela reba mbongo abi na mona kaza propre alataka bien na mona kaye mais na sepelaka ni parce que sambela ka trop nazo moso sambela lile ka trop abino avant d'arana noko na ye na mwasa noko na ye tala boye azali lisolo na yo nyonso vi na yo camarade na ona sa betelaki papa kancha siko moma tango na pusani tour na ngai koki batu nyonso basili ndaye ko yamba ngai abandi ko yebisa ngai oza na fiancé ozo vanda boy ozalaki place boy donc vi na ngai nyonso tu wana ye ayebisinga fiancé na yo wana alinga bomayo alinga chayo na jeko ndenge nini yo zondima te ezalaka prophétie ndenge nini ozo confirmer que ami na yo nde abetelaka papa kancha parce que ami na ngai yaka oyebisa nga vérité papa kancha yemoko pe enfin moni tango ayebisaki ngai et quand même vérité ndenge ya azwaki nga après
na bangi alobi nzamba alobi nga moko nazwa yo en charge na lingite olobi nazoka papa kanti alobi nzamba alobi azwa nga en charge ozoyoka alobi même na ndako wana kolala te baoboma yo abimisa pe oncle na nga ndoki alobi non noko na yo wana azana kindoki na bengi mama na nga siko mama na ngai alinga biloko wana to ya prophétie mwana na ngai ndima mutu wana balobi asambelaka makasi nayoki sango na ye balobi prophète moko boye boye ngabi ah bon ngabi na ndimi nanga parce que azalaki vraiment soit bimbule robeta mbule beti ngapi na ndimi nanga tango na ndimi alobi na ngai nga moko Saint Esprit se konjo nga place ko vanda like sa téléphone na pesi téléphone na ngai bazaki na papa Benito pasteur mususu ya aseka azarati lelo azali me papa eveka bengana kiye me abala mwana ya papa eveka ya mami sikoyo tango namoni apesi nga téléphone basu téléphone nga bapesi nga téléphone musu ba chestim namoni bis moko ye zinga chauffeur na ye papa Gilles aya akotisi nga na mutuka bakenda ngai ti na boulevard mama wana nga yebaki na nga ville bien te abemi nga ti na ville tango nafandaki nde na ye komesana na nga na ye koyeba ke nsima ya Kino Express na boulevard nsima ya Kino Express wana so oleki Kino Express na ndenga nsima na ndenga boulevard te immeuble moko eza wana musika te na ane oui immeuble moko eza wana atenga wana alobi vanda awa me kobima te nayebisi me siko oncle na ngai akoluka ngai soki na bimi te alobi soki oza na poso okufa bima na yo navandi na ngai ntango navandi ayebisi bakarde wana ke nabimaka na ngai te bapesa nga eloko nyonso naza nango posa ya kolia natuni ye bon siko église abino naseka kuna nde ndoko na yo asali koluka kuna nga moko nalukelo église mosusu me na aseka osambelaka wana papa Kancha délocalisé yo oui akeko kobombanga kuna navandi kuna pendant 6 mois ndenge ya lobaki na hôtel wana pendant 6 mois bando futa par jour $80 na kolia na ngai na biloko nyonso na kati na sali 6 mois wana classe ozo ke sute non akati nga classe na sali 6 mois wana na vandi tango na vandi siko fiancé na ngai ya poto wana aye koya tango aye bayebisi mirmir balobi ni tomonaki mwana wana awa mais akotaki na bureau ya papa évêque kuna alekaki na prophétie côté papa Kancha mais depuis là tout le monde a kasu mwana wana na église te po ya banda ko rater prière te ba mama ebele aseka wana ba yebinga trop habia solo fiancé na nga keti na papa évêque ayebisi papa ba yebisi nga prophète na yo moko akimisi mwasi na ngai yebisa ye azongisa ye papa évêque alobi non papa nga na ndimi makambo wana te soki eza bongo landela bien apesi etoli ceux qui moi soit na pa kimido aza mwasi mabe ceux qui aza mwasi malamu il fallait pas akima yo loka mwasi mususu basi baza ebele ndo nga lingi basa kisasa te la lingo yanga utaki mboka wana efeka pese yetu abi mais ceux qui na vérifier que mwasi na ngai aza ipa mutu na yo na kokangisa ye tango ya ye ko vérifier a trouvé que papa Kancha mutu abomba ki ngai ake ko porter papa Kancha plainte na commune na parquet ya Gombe tango a porter papa Kancha plainte na parquet ya Gombe mukolo ya kosamba papa Kancha lobi azate azana voyage moninga na ye papa pasteur remakata kwa ebise papa ndenge garçon oyo ekobebisa réputation na biso église yo profiter siko bala mwana oyo pour que ndenge ye azoloba bali yete mais alobi abali ye menano abali yete wana na pesi papa Kancha conseil papa Emma katako aza vivant après Kancha alobi mais oui ngapi nazolinga mwana ngo mais nazobanga koyebisa ye tango bazosolola omoni tango babimi libanda batemi na couloir ya hôtel wana bazosabi nazokima na koyebisa ye boye omoni akimi na ye ou bien akeo koloba ou bien asali nini alobi non senga numéro ya baparents na ye ozoyoka na koti na vandi ngabi ah bon mutu azani esprit mabe ou bien na yebi na nga lingala bien te nazo comprendre makambu bazoloba te na vandi alobi aye opesanga numéro ya papa na yo nabi problème ezabi non oncle na yo azosala désordre makasi na minute o bakangi oncle na yo azana kasho fallait pesanga numéro ya baparents na yo nde na pesi numéro ya papa na nga akei mbangu tina Jésus ciel époque et agence moko ezaki na limité wana na 7e Jésus ciel papa Kancha tindeli papa na ngai $2000 $2000 ya dollar eza ya nini atindaki mbongo nini ayebisi bango ke asa bokilo asa solo lina ngai bala na makambo zoleka na Kinshasa te po bango pe bando oluka mais mwana aza wapi bango pe bazuli kambo bache oncle na biso ko babengaka pe papa ke mwana azomona na te bango pe siko bapara na nga bache noko na nga likambo na nzoto pona mwana mobali pe ache likambo na nzoto
sikoyo tango batindeli papa $2000 bongo batindeli maman biso $1000 ya dot wana na mboka sikoyo tanga bien fait sikoyo kuna babalaka biso na ba $200 $300 ah na mboka mwasi aza na mwasi hein $300 $200 bazui oui sikoyo bamoni papa bamoni batindeli ye $2000 bongo ah papa zimonga na kamati akena mboka moko na nsumbula une semaine après babengi ngai mwana na ngai merci bokilo atindeli biso mbongo ya libala alobaki toyebisa ona nute ngabi bokilo nini oh papa kancha ngabi papa aza mukolo bondimba te aza mobali na ngai te na bandi kolela tala bandi olela bongo papa alobi azofinga na chuluba kanto ka chana wengi fete déjà mulu mo nsonga fil enfant muma mulu mukala riche mutu ma $2000 we wanda munini muntu mukolo mamo ebe pa fu musela fu ni biju bunyi campagne siba ndengo lobi na biso batabando ndo to koyoka te alobi soki tango ozoboya mobali nga na zubo kilo na nga ya riche tango nga na balaki mama nga yo azalaki na ajini mama na azaki ajmo kuna mona nga liboso ozolingo loba nini aza tata mukolo esali nini dan wa lobi bongo nga bi papa nga libala oyo toyoka na kite papa yebisi nga eloko te wala yo na Kinshasa nga na Kinshasa papa na mboka boso na telefone yebisi siko ye papa yebisi bino na ndenga na ebeli kango lukaka nga na ya papa na nga azwa vol ya CA na moi papa aya na Kinshasa tango papa ye ache papa na hotel na Wileri na hotel moko nini sima ya pressing sola hotel moko ezalaka wana ya etage boy na Kabalu na hotel moko ezalaka na sima wana atie papa na biso wana bandufuta par jour $50 siko ngai nazaki respect mingi na papa na ngomoni papa na biso balu papa zaki dire trop par rapport ya maman dialogue ezate non ka papa lobi nde alobi OK soki yo boy libala na ngana kancha libela ya mama na yo mela obimisela nga ngona sima opesa ngai maloba papa na nga alobaki na nga sikoyo nakomi na ngai nakomi nabi me sikoyo bozo teka ngai bozo balisa nga na libala oyo nga na lingi te botika na vanda tana ye pamba ke ya bala ngai oh non akubalo kaka après yo papa luka zwela indako avant de suna hotel awote aza déjà mon salibal papa na azo ibsa kacha aluka ndako wana papa aza awo papa aza logé na VIP amemi papa na Jésus des Rocs place Jésus des Rocs ou quoi Jésus les Rocs oya bilamba bateka bilamba la bière expérimentée asombeli papa ba veste ba chemise ya bien ba sapatu parce que il fallait na tongo na ngoto kende ko répondre na parquet oh na minute oyo nazo biso Jean mobali wana akeye ko kangisa bokilo na ngai yo nga na yebika bokilo na ngai baseleke mukanda ya dot wana ya coutumier abinga na yebika ka bokilo na ngai soto komi kona batuni yo lobi mobali na yo ezakaka papa kancha na bise papa ekosimba te soki otemite na kolongo yo bilamba papa bandi komitu na maboko na tolo kolika boy tokende tongo papa sokola ya abeti porte fongola allez sokola na kuja ndishi na sokola allez lenga boy toke allez lata sapato allez to bandi okende wana nani to fandi place na vandi papa na nga vandi nga na vandi alobi okolobaka makambo nga na lobi soki olobi mususu bakokanga ngai naibisi mobali wana atelemi na bavoka na ye batelemi alobi mobali wana na fiancé na nga wana fiancé na yo fiancé no pa ke na l'état yende mutu akende kokangisa papa kancha nde papa kancha akimi mo akiopesa mbongo alibali pa bapara na ngai voilà pour que yakende présenter papier wana na l'état ke mwasi yende abalinga officiellement fiancé na nga azokosa ke nga naza mwasi na ye voilà siko tango tokomi batelemisi ngai loba wala siko papa azwi yo papa non batelemisi na papa liboso batuni papa oyebi mutu oyo azali muyibi nayebi ye te bokilo na nga nayebi ye wana papa bwa awangani fiancé na yo mokonzi wana yebise papa nga mutu nazotuna yo tala ngai nazotuna yo oyebi mutu oyo papa nazokoyebisa oke nazokoyeba ye te bokilo na nga ye oyo abe oke babengisi nga na telemi madame bonjour batuni nga kombo na nga nalobi alobi okoyeba garçon okoyeba mutu nayebisi ye te nawangani mpe po papa na nga alobi nawangana nalobi nayebi na ngai ye te oyebi na oyo ete nga bino yebi na ngai ye te siko mobali na yo azapi nalakisi papa kancha abandi koseka enfin fiancé wana aza na ye mwana poto no asali ete azosola na telefone ake na ye
aboyi ke bako compliqué baka po papa quand usine ezalaki bakanga mbali wana akei avocat ne batikali wana baye kokata likambo ngana yaki okende lisusu te babondi bakati likambo nakeno libala te ntango bakati likambo papa kanja na papa babandi koluka ndako baolukela ndako bazolukela en attendant ozova na hotel sikoyo baye kozwa ndako na bonga ndanga na Victoire basombi biloko nyonso tu ya ndako batie na ndako ere wana aseka okendaka su te ekole mpo okendaka te okota maki sikoyo ntango baye kozwa nga na butu o leka boye tokende ntango tokei namoni batie ngai namoni ndako bakiti biloko nyonso tu ya ndako bambetu makambo nyonso ndako na yo yangoyo papa alobi awa eza ndako na yo moto ata moko te atikala koyeba place yo oza awa apres papa asala na telefone te soki naza na posa na ye nakosola ne na telefone na yo ale papa nanga azwi telefone na ye natikali totikali na mobali sikoyo nayebisi ye ke yo oza paster ngai na ye tosolo likambo mwasi na mobali te apres na bando obango makasi okei opesa mbongo ya libala po obala nga garçon wana alingaki akangisa nga ngai bino okei kobala ngai parce que garçon wana alingaki akangisa yo mosala na yo ebeba ou bien oye kobala nga mpo obebisa vi na nga oyebi te ke na bandaki kolinga yo depuis kala na église akomi quand même koyebisa afungwami oui mais sikoyo natikalaki kolinga ye pe te na moment wana tozalaki na matata makasi sikoyo mama na ngai ayokoya nde papa yebisa bino mama na ye aza mwasi lokola ye aya apesa ye toli ya makambo ya bomwasi akondima avanda na ye afuteli su mama na ngai nzela mama aye pe ntango mama aye omoni mama mbala liboso ye na ye pe na Kinshasa atikala koyeba Kinshasa te aye na ye ntango aye amemi mama asombeli mama babilamba akoma matabisi basaleli mwa suki ale tokomovanda na mama donc en vrai papa kantia ntango toye kovanda mama na ngai bisinga bino asa abali yo déjà pesi biso mpe mbongo ebele tozana moto akozongisa mbongo te na famille ndimaka kovanda na libala mwana na ngai aza mobali ngai nayebisaki me aza monene makasi mpe nazofinga ye te aza papa mwana na ngai nazoloba makambo esalama na epoke wi ndenge ezalaka nalobi mpe asa mpe elongi mabe na okende na ye wapi papa ata bino moko ngai naza nanu chaine nalinga mobali apres naza na Kinshasa oyo eza capitale bafille age na ngai bazotanga bino bozolinga te ngai natanga bolingi ka ngai mobali abala ngai ya mbongo mpo ke asalisaka bino me bozotala mpe avenir na ngai te talaka wana papa na biso talaka oyo kazoloba mpe avenir yo oza na avenir eza libala mwasi azalaka na ndeko ya libala avenir no yango wana esi so mobali no alobi okota classe ok soki aboyi ovandi nye sikoyo mobali ayaka azokipe ngai makambo ya mwasi na mobali te akeyebisa papa ayebisi abi ok problème eza te lelo papa aye papa avandi na salon ayebisi ngai bino bozolala na chambre ngai na salon mais yo oza moluba papa eza makambo nini alobi lelo papa yo okokota na chambre wana ozolala na chambre wana ah bon alobi sikoyo ozoboya mpo na nini asa abali yo asa pesi mbongo ya libala ozoboya toshe mpo na nini nayebisi aza monene boya kotushe aza monene makasi papa nayebisi papa verte ke nzamba likolo azomona ata papa kanti azwaki nga soki asololaki ata na ngai nalingaki nayebisa ye na olinga na ngai te mais asalaki yango na volonté na ye libala ebongaka olingi mobali mesani na mobali mais ngai na ye ayebisaki nga likambo ya libala te tomesanaki na eloko ata moko te yango nde eyaki kotombe ke papa na ngai aye koforce ngai so eza te aye kokota na chambre amemi ngai ake asombeli nga baspertale ebele bachenete babiloko chaque samedi nyonso omona bisi eye ememi ngai na supermarché batie tala biloko ebele baye kotya na ndako nayebisi ye ok ngai mpo ngai na ndima yo naza na posa famille na ngai petite sœur na ngai aya wana oboti nanu te petite sœur na ngai aya mpo ngai na ndima yo ye pa alobi na ngai ok mpo ngai mpe na ndima ifale okushe na ngai mpe tokoma mwasi na mobali nazotinda bosali troke nazotinda mbongo ya nzela litie te lilie te après vrai ntango ngai nazalaki na mboka parce que eza busolo na politique nalobaki na kokosa te kokoloba verité nyonso to ya vi na ngai naza na mwana moko nabotaka na mboka ntango nazalaki mwana moke basentaki ngai ozalaka na mwana no déjà avant mwana moko oyo oyaka na ye avant nayaka na ye atikalaka epa bapara na ngai kombo na ye nani eza Marie mobali oyo bobotaka na ye aza vivant to esa kufa aza vivant mwana wana obotaka ye na age ni yo ozalaka na age nabotaka ye na 14 ans non nakoloba 13 ans et demi 14 ans 13 ans et demi wana na mboka mwana esa pusani
alors sikoyo tango zana papa kacha oza déjà moi il fallait moi na wana aya awa na petite sœur na ngai baya alobi yo pe ozondima okoma mwasi na mobali na ngai après akoti na chambre tokouche na ye tant tokouche na ye na tongo akie na agence asombi billet lobi kuna ndeko na nga bazwi vol na mwana aye awa MC ok ponga na ndima parce que ba pare na tango ayebisi papa na nga non tokoma solola bien na ye papa na ngai aye asombeli papa na nga moto ya 2T 2T wana époque asombelaka ye na $2400 apesi papa babilamba bambongo papa azongi epa na ye ntango papa azongi epa na ye mama pe alukeli pe mama bongo asombeli mama biloko atindi pe bakei ntango bakei siko nde petite sœur na nga baye koya po papa ayebisi papa ke tokomi kosolola na ye bien petite sœur na nga ye koya na mwana na ngai sikoyo un mois après naye kotrouve naza na zemi nayebisi nga na obota mwana na ye te sikoyo nazalaki na mwasi ya ndeko na nga grand frère na nga wana mwasi nde tokomaki kosolola na ye bien nayebisi naza na zemi nazoyoka bien te nazolala nazolemba alobi ake osombaka mwa eloko moko alobi suba ntango nasubi atie alobi oza na zemi ngabi ya neli na obota na moto te fale na longola zemi ezalaki eloko okamwa te mpo eso obota déjà ezalaki mbala mibale nde olingi obota non nalingaki te nalingaki kobota te parceke nayebaki ke na okabwana na nga na ye ozoyoka na bino papa na ngani moto azoforce nga nazala na libala na nga na ye nga na okabwana na wana ozalaki na katia na kati ya ndako yo ozalaki na ba fiancé na yo wana bozalaka na contact na ye te bagarçon mosusu mpe na venir ata bakote rien otikala kozala na mobali mosusu te panda kozala na kati non natikala kozala na mobali mosusu te panda ke naza na papa kanta alors tokende malamu mpo tokota pena na likambo so toumeli wana ekozwa biso journée mobimba finalement na katia boye kobota ntango toye kobota na biso mwana ntango toye kobota kombo ya mwana ngo nani Divine Kalumba Juliane papa kancha apesaki ye kombo ya mama na ye kombo ya mama ya papa kancha ntango naboti mwana après papa na nga aye kokufa ntango papa na nga aye kokufa nga nayebisaki ye non donc papa kancha nga na libala na nga na ye nga nazosepela na nga nango te nga eza na poso tokabwana kaka wana ozoyebisa papa non papa akufi po papa nde moto atelemelaki nga na libala ntango papa akufi nga bino papa akufi na 2013 na 2013 oui nga bia il fallait tokabwana kaka na papa kancha parce que libala na ngai na ye toyokanaki te voilà ozoyoka sikoyo ye papa kancha azobisa nga nalingi te mwana nga mobali mosusu akende kobokola ye ata osali nyonso to nga na okabwana na yo te nde nakei koyebisa maître na ngai maître na ngai abengisi nga na ye na bureau na ye atuni biso ntango atuni biso nga nayebisi ye mposa na ngai ye aboyi divorce ntango aboyi divorce ekomi neti mwa amenasi ye na ngai mpo tokoma oyokana ya susu te naye kokende na bureau moko ya mutu moko boye na bando mona azoleka na télévision azolobela bato trop mokonzi moko nayebi te nakotanga komboya si aza moto ayidana na vie okoboya ndenge ok nakenda na bureau ya mokonzi moko papa honorable Frank Diongo nakendaka na bureau na ye nayebisi ye papa bino bozolobela bato tala vie na ngai ndenge ezalaki nga naza na posa na tanga classe bapara na nga bazunga bakotinga na libala moko ya mobali boye nayebisi ye vie na ngai nyonso tu nayebisi susi na ngai eza tokabwana mobali alingi te ozoyoka ye azalaki so aye epa na ngai akuti ndeko na yo tuk abandi kobeta aye kosenga pardon après ou bien na kasho nde akende oyebaki aza ndeko na yo asa akangisa bandeko na ngai bandeko na ngai donc azalaki mwa brutal yake okokoka ye te moi soki aye moto aye pa na ye ndenge azalaka bonsoir papa bonjour bongo yo okomaka déjà fidèle ya aseka mpo na nini olukaka ata évêque te mpo bokomi déjà na libala okoki koluka mpe papa évêque pascal mokolo na ye wa lokola ye moto azalaki mokonzi ya lingomba okende kofunda ata kancha mpo akomi siko mobali na yo ye moko papa kancha akenda koyebisa excuse papa évêque papa évêque abengisa biso na ndako na ye wana mama oja ye libala sika mwasi na ye mwasi oyo ya sika to ya kala ya sika abengisa biso na salon na ye nga kutu nazalaki na nga surpris na yaka aye nakomi wana akomi nga ti na epa évêque problème eza ndenge nini abandi koyebisa ye nakamona ngai abi ya solo nga abi atuni nga be mama eza problème nini nayebisi ye abi no mama vanda na libala ezalaka na makambo on évêque a conseillé apesi biso toli en tant que papa ozoyoka esi tozongi ndako tant tozongi ndako vraiment soki po ba avocat bopesi bango baloba soki bopesaki accord ya ki avocat na nga loba alingaki ayebisa yo comment ndenge se passaki entre nga na papa kancha après là toyo kotikala ye soki na ke nga so na ke okangise boya pesi mbongo
bato baye koyebisanga non salaka ye menace ya makasi wana akondima ke nosenga divorce ozoyoka nazwi camarade nanga moko boye aye kolia na ndako nkolo mususu na ndeko na ye ya mobali na mpo nazalaki na bana mobali nanga na ndako David kapi ya banda koya azongi oyo ya mwasi oyo alekaki na émission wana mais ezalaki na mama mususu babanda ovandaka epa na ngai même mama na bango ntango mama na bango ayoki ke yo yaka sere na église ti okomi na libala na mama andimaka yo facilement bozalaki na matata te mama kacha wana non ntango papa kanti azwaki ngai bazalaki na mama kapi te mama kapi akenda na ye kikwiti kanti ayebisanga abi aza divorcé donc okutaki kacha mwasi aza te oui teresa vide oui ayebisanga mpe atikala alobi nanga abala ye te aza na posa abala mwasi ya muluba pour que eza nango na ndenge ya mabe te alobaki mwasi na ya liboso azalaki ressortissant ya bandundu oui alobi parce que bandundu soki papa akufi bana bakendaki pa bandoko alobi je préfère na bala mwasi ya mboka na ngai pour lelo na alobi soki naza te bandeko na ngai mpe babénéficier nsima na ngai wana maloba papa kancha ndenge alobaki na ngai après amemanga ntina kananga epa famille na ye epa grand frère na ye alobi naza na mwana moko na botaki liboso na vie na ngai na boelenge na ngai milongo azalaki na luiza na mboka na bango ayebisa milongo aya na kananga ayebisinga chibola lelo ata naza te otikala kobosana mwana na ngai oyo te bandeko wana bayebi mwana na bango te ntango na memi yo mpona lakisa place mwana azali donc oyebake nazolinga yo toyei kozonga na biso na Kinshasa papa efeka apesi biso toli apesi biso toli na papa kancha apesi biso toli mais eyaki komarche te papa kancha moni trop c'est trop aye ko bayebisinga akomi ko bima na fille moko bo fille wana sikoyo akenda kozwa na kikwiti fille wana aza prophétesse oui prophétesse na seka fille wana apesa pe prophétie na seka nde oyo papa kancha aye kokende kuna akepe liso epa na bango apesi mbongo ya libala azwi fille wana aye na ye awa abali liso aye na ye awa papa eko yebisa ngai biloko wana ngabi problème ezate soki ya moni ke akovanda ye na fille wana avanda mengana aye toka bwana nde fille wana aye ko forcer epé papa kancha ki osenga divorce asenga divorce na commune asenga na parquet nini preuve ya divorce papa kancha asenga yango na parquet tribunal ya nini babenga nini Ngaliema Ngaliema akenda kosenga l'accent papier oyo asenga divorce papa kancha yemoko akenda République démocratique du Congo pasteur Acheté Lusanga témoin fidèle makambo il faut bino papa Arthur Mosaka yo dans la France dossier za moi kilo o il faut bino Hector Badibanga o bino République démocratique du Congo tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema cabinet du président invitation numéro 01 madame Chibola Mafuta résidence sur avenue Mimi GB numéro 6 quartier GB Juge Ntumba Mubenga tribunal de paix Kinshasa eza invitation donc babengaka yo pour que nous répondre pour la divorce okendaka nakendaka et puis après nakendaka siko nazwaka maître na ngai tokenda na ye tant tokeye kuna ayebisi ngai eza mpona makambo ya divorce mobali na lobi fale bokabwana na ye nga mpe nalobi problème eza te problème eza nango te ndenge moko asengi mpe eza bien après baye kobengisa nga sikoyo mokolo mosusu nga moko bayoki ngai batuni ngai bayoki ngai sikoyo ye mpe azalaki libanda wana après bakoti biso mibale bayebisi divorce eza te kende boye mbala moko bodivorce te eza mo ata parce que juge wana alobi na kotala boyenga nazomona likambo ya malonga bozo divorce wana te ozoyoka siko nayebi te bozo divorce pourquoi nga nazoyebisa juge wana nga bino ngai mpe nalingi na nga tokabwana na biso nga aza na posa nazonga na nga classe atanga na nga classe alobi na ngai wana na 2000 nakoki koloba c'est que yo kacha akufi na mbula 2014 papa no akufi na 2013 balandani na papa kancha c'est que yo sisi classe kala mingi te to sisi sate ngai naye kozongela classe tant papa kancha akufi na 2017 nazwi diplôme na 2017 awo na 2017 ndenga naye kozwa diplôme na Simeno oui naye kozwa diplôme na bana mibale na maboko oui na bando ki de classe na to wana eza ba français mila ici na yo kiyo makambo nyonso so comprendre mama yo muto za kocha facture ya mwana na ba $2000 ba kala fai babali na ba 1600 tout ça ba mbongo eza ya komata kende na mboka batie 200 300 ozwi eloko na yo oye na ya ozwi mwa mutu no boyoka ni kuna boye awa koluka mwa mafuta nyuma koluka mwa climatiser koyeba oko kusunga ndeko kwa malamu
yo moko zala na investissement na yo zwi na 200 mosukoli po ya 3000 ozokuta na ye na balabala eza piscine oyebi mutu asukolaki avant te ozolula kaka mutu na na 3000 nazozwa baleson ebele awa batata ya baluba otika mwana azala libre ya kosala shwa na ye te rigueur na ndako eleki na kengo na Sénat yo ozwa koimpose nyonso komeka te nazobeta komeka te tika mwana asala shwa na ye tala papa oyo apesaki ndeko na biso ya mwasi libre shwa te ya kopona ye moko oke soka aponaka ntango mosusu alingaka kuta na makambo oyo te mais c'est l'histoire de sa vie toza na eloko kosala te nalingaki oprouve ngai ke yo na kacha bobalana wana oexplike nga makambo ebe pesaka nano acte ya mariage soki ezali opene ezolakisaka bobalanaka wapi mariage yango ya coutumier to ezalaka ya civil mpo lobi coutumier esi bapesaka mbongo mais eske na civil bokendaka mpe kolegalize mariage wana liboso ya leta lobaka ya place wana apesanga preuve tosilisa topema moke nazonga sikoyo oyebisa ngai kacha akufi makambo eveke ye kosala nini c'est-à-dire yo oza na généalogie obandi na kacha ozosuka na papa po ba video ezali awa kokanisa teke émission ekosila sange na tuno makambo ba zambi wani te wana eza babiloko ekokora te folo bango il faut toloba yango d'abord toza kozonga mela mai toza kokende na régie bolingo eza régime bato bakobonga lisu te na vie nzelo koyeba malamu ozobunga kaka basi ebele bakoma ba moins sérieuse na vie po bakuta na mibali barandre bango ba mauvais service eza pe na mibali mususu bakoma ba moins sérieux na vie po bakutana na basi o barandre bango ba mauvais service de part et d'autre ba aventurer bazali me bato sérieux pe bazali bolingo eza nzelo koyeba malamu ozobunga kaka eza facilité mais bongaka obala muto yo lingi ata bosali 10 ans na mariage matembeleza bokovanda mais soko zui muto malgré yo et ozala pasi po bolingo wana kozala ngo nesengo te bato baza ebele basali ba 50 ans ba mama na biso ya kala na bolingo ba vivre sans avocat mais basala ba 50 ans mais ba jeune fille ebele ya lelo libala une année azana 4 avocats ça fait très mal suivant une image dans ngaki tola na topema honorable Raphaël Kibuka marche à la muka yango sango kati biso tie marche à la muka oyebaki te marche à la muka bakoloba ngo marche à la muka ezalaki lobi anti malonda makambo eleki ebele makambo eleki ebele mais honorable Raphaël Kibuka aza parmi bato ba mobilisaki bato ngai moko nazalaki témoin mobiliser bato ebele marche wana bandeko ebele bayaki surtout bato Moamba balandaki mingi Raphaël Kibuka na pesi mbote pona be fort ebelo ya sali mobile azalaka ndeboy ba leader musu na moni bango te mais yo na moni yo kenda liboso ba masque bobo sala te que période ya COVID-19 ezali to kabola ki ba masque ezalaki na Moamba Raphaël Kibuka tango na tunie makambo masque awa 100 000 masques ala kaka batabi ezali alobi na nga 60 000 nga pe na bi jamais la kondimate to kende total to moni pe 60 000 akaboli pe na bato il a dit il a fait na kati ya marche ngo bato AFDC pe bazalaki AFDC azangi position na marche IDPS azalaki na marche pe ya Lamuka pe azalaki seke ya FCC po kozala position eza wapi eza koyebala te na lingi bolanda ba elema wana bolanda pe Ados Ndombasi soki to silisi nyonso wana tozongi siko tokota deuxième version tokota deuxième minute deuxième mi-temps izokota siko to changer vitesse mamouane tatouane zambi wane à tout à l'heure. Un week-end chargé pour l'élu du MLC de Moamba, l'honorable Raphaël Kibuka a eu une causerie avec quelques représentants de communes qui constituent la circonscription de Moamba autour de l'observance de gestes barrières édictés par les autorités politico-sanitaires pour combattre la propagation du coronavirus. Par la même occasion, il a remis un lot important de masques et de gel hydroalcoolique pour lier la parole à l'acte. L'homme ne s'est pas limité à cette causerie, il est descendu à Matete, plus précisément à l'hôpital général de référence de Matete et au marché de la dite commune où il a fait le même geste. L'Emba Super n'a pas été oublié. Symboliquement, ba masque na ba désinfectant tozala yango
ezali parmi ba mesures barrières au gouvernement na biso a décidé pour to bundisa maladie ezoboma. Maladie tobengi coronavirus eponi ekolo te, eponi mbula te, eponi poso ya nzoto te. Ezali ko boma maladie ezali. Na komona bino boye bele ba bombi ata minoko la bango te parce que justement boye za la conscience que maladie ezali. Tozali kotambola tozali kokabola ba masque na ba désinfectant pour to rappeler bino importance ya masque. Ceux qui ozali na masque maladie ceux qui ezali boso na yo kota te. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'élu du peuple pour ce geste combien louable. Na sepeli mingi nango ndenge kabelinga asunginga nango na sepeli mingi penza. To sepeli makasi pona honorable Raphaël Kibuka na oyo asali pona kosunga population pona masque tala batebele oyo bazali na ba mikakatano oyo kosomba masque ne fiske 500 akuki kozwa te. Mais ye a raisonné pona biso population tozwa ne fiske masque oyo to ekoki kosunga biso pona maladie oyo ya coronavirus. D'abord na pesi merci. Et puis na kosenga ye a continuer kosala yango na ba milliers mususu puisque ndenge zali boye zana batu mususu bazana posa na mais azana mesure ya kosomba yango te mais ye en tant que élu du peuple tant akanisi peuple pour akabula bango biloko ya boye ezaka même eloko mo ya bien sali geste mo ya bien. Le député national Raphaël Kibuka promet de rester plus proche de sa base pour répondre à leurs problèmes. Très visible lors de la dernière marche de la coalition Lamuka de ce lundi 13 juillet, le drapeau de la FDC de Modeste Batiloukwebo ont flotté comme si cela était la grande adhésion de cette plateforme sortie du centre du FCC, méga plateforme née du Genève, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou aux élections de décembre 2018. Pour Bellarmin Biamungu, président de l'interfédéral Funa et communicateur de FDCA, leur présence était juste pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonda et aux 3 propositions de loi Minako et Sakata. Tozali ba membre ya Lamuka te, tozali ba membre ya FCCT, tozali ba membre ya IDPST, mais kasi tozali ba partisan ya état de droit, il y a justice distributive, il y a développement ya peuple congolais. Mutu nyonso tu oyo akosala marche, oyo ezosenga peuple congolais azala bien tokozala na kati. Ndenge omonaki ba militant na biso na ba cadre bayaki ebele na ba drapeau ya biso ko soutenir d'abord marche ya IDPS oyo ebande ko boya Ronsard Malonda poza la président ya CENI na ko boya ba loi oyo Minako na Sakata basalaka pour que ba caporaliser justice ya mboka na biso na lolenge wana ndo monaki ba militant na biso lobi. Kasi comme on a élection en 2018 ndenge elekaki na tricherie na contestation ti lelo eza batu mususu ba réclamaka lelo ke bazwaka na bango mais ba longola bango ba mususu bazwa kutu na bango te mais ba noma bango nyonso tu wana esengi biso tozala déjà prudent totika te ke non lobby 2023 to banda kolela lisusu nde tolelaka na 2011 nde totolela na 2018 nde omoni ke no conférence des présidents ezali lingomba munene ya plus de 28 partis politiques et oyo ezokamba mana Modeste Batiloukwebo sénateur et lobaï ke non Ronsard Malonda tolingi kutu koyoka yete okomona yete. Signalons que le FDC de Batiloukwebo est ni dans longtemps j'étais dans les oubliettes, l'avenue Elengesa est en pleine réhabilitation depuis plus de 6 mois, bien que l'œuvre soit du gouvernement provincial, mais il a fallu qu'un homme porte cette affaire à cœur et en faire son fardeau pour interpeller les autorités du pays et même de la ville. Cet homme, c'est l'honorable Ados Ndombasi, l'élu de la Funa, est le seul à avoir installé son bureau dans un coin aussi abandonné pour rester en contact permanent avec sa base. Dans sa salopette orange, l'élu de la Funa a battu les pavés de cette avenue plusieurs fois de bout en bout et c'est là malgré son état piéteux dans lequel elle se trouve. Ados Ndombasi a pris en témoin les candidats de la Mouka à la dernière élection, Martin Fayoulou Madidi et la presse quinoise pour présenter à la face de tous les délabrements de l'avenue Elengesa. Restant dans cette logique, Ados Ndombasi a adressé une correspondance
correspondance au gouverneur de la ville, Gentini Ngobilambaka, pour le faire part de l'état de lieu de cette avenue, une correspondance qui a été suivie de plusieurs tractations avant que le gouvernement central ne lance les travaux de réhabilitation de cette route au mois de novembre de l'année passée. Pour la population de ces coins, la réhabilitation de cette avenue n'est plus un rêve mais plutôt une réalité. C'est là, grâce à un homme, les députés les plus proches de la population, Ados Ndombasi, qui a mené seul un combat jusqu'à l'obtention de la réhabilitation malgré la lenteur dans l'exécution de travaux. La liboso na pesina honorable Ndombasi, merci mingi po yende mutu wana olobela biso mingi mingi pona likambo elengesa na abosana ite biso bana makala. Mais na sepeli lelo elengesa yango musala ezosala makitoko. Et puis lelo malgré musala ne esilite mais na koma ta place wana zui bis na matiti na wenzi na soke mi musala ne esilite na pesi pena merci a continue ko lobela biso to yebi ke ya za mo lobela na kanani na yende nga lobeli biso to moni pe makambo e comme ke liboso Nzambe a soutenir eloko esuka na nzela te ekende misika. Vraiment to moni gain de cause na yango. Ah, tout le monde pense. Très bien, merci beaucoup. Kolo Yesu aboya kamotote atayo salima bendenge nyonso azali kozela yo oya epai na ye akobongola yo okoma mosantu aboya kate. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Yenda lo baki yango. Ata masumu eleki ya kolimbisa yango. Mami Chibola yenda za invité. Eli okese. Est-ce qu'on moni que Mami Chibola zaliao? Très bien. On va poursuivre. Toza Rolanda, boche TV moko boza batwebele. Naza kotuna mituna. Émission ya Becho les a déjà na YouTube. Boko tebele botala. À partir à l'obito on a déjà diffusé. Motuna ngeza kimia. Na lingi tosilisa tozoko tamakambo avec Pascal Mokuna siko. Oyebi Joli Mujani. Joli Mujani na yebi en tant que yaya moko azalaki diamantaire na Djiboko place tozala. Yene mtamema na Kinshasa. Non non. Mtamema na Kinshasa c'est yaya na biso na kotanga kombo na été c'est Yakilu. Yakilu mtamema na Kinshasa bango nyonso to bayebi tout le monde bayebi ke Yakilu mtamema na Kinshasa. Très bien. Alobaki naza mwana kito. Nakoloba nini? Boss na ye. Compagnon yaya na ngana bando sala. Abi mwana aza kitoko makasi. Bazo bebisa vie ya mwana, bakoba bebisa vie ya mwana opamba. Je préfère na même mwana na Kinshasa akenda ko ta classe. Nakolinga te mwana ovi na ye bato bakoya kozo mwana oyo baya kosakana na vie ya mwana oyo. Nde ayaka kozwa ngai. Ya na ngana e pas nende place ngana azali. Et nazala ki nde e pas fiancé na ngana ayaka ozwe. Azwela ngai pa ya na précision muke. Tango yaka na Kinshasa lobi ozalaka na 14 ans. Na yaki na Kinshasa na 2007. Na 2007. Na bota kinde mwana na ngai ya liboso na 14 ans na mboka. Na koloba 13 ans et demi na kende 14 ans. Mwana ndo boti mwana na 13 ans et demi. Mais tango yaki na Kinshasa ozaki na âge ni. Voilà 2007. 2007 déjà là ça dans 27 ans. On a que 28 ans. Oko calculer na yaki na âge ni. Trésor luka calculette. Soki calculatrice lukela ngana. Luka il faut calculer. Pour Babiloko nyonso toyeba mwana botamaka 14 ans, 13 token de 14 ans, ou Kinshasa na 2007, Kacha Bobalani na 2011. 2011. Azokinga non non. Azokinga na 2000 papa quand azokinga tobalana ki na 2011. Mariès coutumier azokinga depuis 2009. Ouais. Aye ko balana. Aye ko sala na mariage civil na 2011. Ça dit moi na Kacha liboso za mukona yo. Kapinga za mukolo na. Mais papa Kancha omoni na ngolo libala balobaki ndenge age na ngai eza na sema kasi ba matisela ngai age na bima kama mukolo par rapport na age oye pas azalaki nango batiela ngai na acte de mariage na ngai 89. Nzoka eza yo za mwana ya combien? 1992. Alors nazo tunu ba question siko etamboke ko sala mariage civil. Bosali pe mariage civil na Kacha, bozala mariage civil au bino bosaki bino mbale. C'est vrai que coutumier te comprendre civil pe bosala ka isala makande ni. Le bata de 3 minutes pour to kota makamba. Civil to kenda papa na nganga na yeba kite ba yebisinga to sa mariage civil. Nga biso na salle civil vi na nga isili. Vi na nga ekufi.
papa quand ça le bino ngai nazo sala pona bien na ye wana na sina bota ki pe déjà abisinga nazo sala pona bien na ye mais azo boye maya civil pona nini a bengisi so ba parents na nga pour la deuxième fois ba yesu na Kinshasa na maman na biso potanga na bota ki mwana na yebisa ke pona loba na vie na ko melisa mwana te ya binga na omelisa na nga mwana te ayebisa siko mwana bota ki na tubo ko melisa ki nga bino na tikala ko melisa ete mama na nga muto amelisa mwana nga na bino omelisa na nga mwana te aluki mama moko boye engagé mwana ya bokola mwana siko mama na nga pe aye ko ya pour que ba batela mwana na mama wana après papa pe aye ko bingisa papa aye ko ya tokenda place wana nga na yebi na nga biloko wana te na mama wana nga na tanga ki na nga mingi te na yebi te mariage civil la kisi nini eza pona nini te nga na moni soki tokende na signer na l'état vi na nga isili papa na nga lobi ba pesi nga tolinyo so bazo pesa nga na boya na ngai papa na nga la muka na tongo mama na nga memba tokenda na commune ya Kinshasa wana na mukolo commune ya Kinshasa wana muto asinisaki biso na azaki munene boye sapu kalima cité sapu auti okufa ouais tant tokomi wana na bando nazolela papa mama na nga na nzete papa na nga na nzete mususu yo okosigner lelo na oncle na biso lelo il fallait basi babali yo déjà mobali yo il fallait bosala mariage civil quand ndinga libo okokene nazolela tozokene est-ce que bisi bango no ndinga zolela boye sa soni après mobali aza muto ayebani esa soni makasi boko teni na katete to baluki na simona na commune wana ezalaki hangar moko boye na simona restaurant ba maîtriser ngai tika kolela zo sala pona bien pona mwana na yepe ko kantate ka zo boma yo eza mabete sikoyo muto wana abanda ko bela zalaki epa na ye muto ya munene wana ifale atuna biso ba question azalaki epa na ye azo bela balobi azo ya tindi muto moko boya alobi ya sala ino ye mobile na nga alobi no ye moko kaka tango papa ngwa ye ko ya bapesi papier bango moko babino moya ko tanga tezate bango moko basali makambu nyonso batuni nini batuni nazoka bikeshe bazotuna ye oza marié oh non naza célibataire oza na bana mais na mama wana papa quand chawanga na kibana mususu alobino nazaka na mwana moko oyo tobotaki nde ma fille diva abino naza célibataire batu papa oza célibataire ya so labi oui naza célibataire asigni bango basigné kuna sikoyo papa quand chape nakoloba ke atanga kapete papa kanta ata kombo na ya papa kanta yeba ekokoma yango te azwaka na ye occasion ya kotanga te vi na ye mobimba mi pense kika na makambo ya nzambe même na bokutani yo tangi bien te ye pa tangi te bokutani siko quand même ngai na bandaki ko dobrie quand même kamwa kotanga muke sikoyo bayo pese biso sikoyo il fallait ba signaler déjà bato wana ke ye ba pese ka a signer kaka batuni ye alobi communauté de bien balobi nga pena loba communauté de bien balobi loba siko pona prononcer moi wana communauté de bien na lobi na loba na ngati po na oyeba loba ngote ezobunga ngai na loba na ngati bindi so tiki kolela okoloba loba yango après na vandi na nga calme ta na vandi calme batuni nga question na yebi koloba yango te mama wana siko papa ema ba témoin na biso libala bazalaki papa ema Kataku na papa Benito papa ima katakuna oncle na ngai Alexis Mulumba papa Benito lobaki asambela na seka donc baza vivant oui baza vivant na papa ima kataku aza pe vivant na oncle na ngai aza vivant sikoyo batundi pe ba témoin question ba témoin pe ba signer balobi bango nde baza ba témoin ba signer pe après ko signer batuni na date de naissance na bango ba âge na bango bazo pesa batuni pe ya ngai nde papa lobi oko signer oko kota na kati oko signer après ba yipsinga bi signer kaka uchi ata kombo na yo kaka e usale lo côté eza mabete nde na yaka na ngai ko signer tant on a signé siko nazomona musu bazo bima kuna bazo tia ba chiffler bazo pomper bango ba musu ba biloko nde wana libala siko ba wana kuna siko côté na biso allez bazo tala na kami siko oncle nga zolo bananga il fallait yo pe basala yo na mariage wana ya civil évêque azalaka te Pascal non azalaka te mais ayebaka siko bosali civil papa ayebaki na ye parce que likambo yebana ki déjà mokili mobimba oncle na bino oyo ayebandeli oyo place okenda ko vanda yende pe azalaki témoin papa kancha yaka kozwa ye omoni ye nakoloba nzamba apesaki ye don ya kokaba ayebi kosalisa donc famille na nga nakoloba toza reconnaissant papa kancha parce que asali trop pour la famille na nga asalisi trop pour na asalisi biso trop nda ye kozwa pe famille na nga nyonso tout atindi bango na Kinshasa ah so ba famille no ba ya na Kinshasa eza papa papa kancha voilà quand même reconnaissance sur les amis tika to pusala o laksa wana eza eza acte de mariage na biso to sala na commune wana ya Kinshasa oyo na papa kancha eloko etikali nde na vérifier awo ye nango eza papier je dois vérifier otuni awa bakomi sapu kalimasi
ça pour Kalima c'est ça kufi et bembe batu na ke mituna te le photo que na ba archive pour na vérifier document so que ça solo to bon Pichu Loboko siko to bandi makambo ya papa na lingi na yo kate mutalo bananga oto linga a to bandi siko makambo ya papa za papa boyo kandenge na kotuna mitula boyo kandenge chibola akoloba bo tenir nga rigueur te je ne pose que des questions point barre mami chibola papa évêque Pascal Mukuna pasteur église à Seka donc automatiquement pasteur na yo oui. Vrai ou faux c'est vrai et so ko ina kacha oyo kacha azalaki mwana évêque ya Mukuna bokwei na ye bokwei makambo libala ti makambo nyonso aye kobala yo donc tolo bakomaki mobali na yo mais finalement bokabwani tokabwana kite bokabwana kite to sisa ki pe divorce tango komaki pe na divorce toyeko yokana tango aye kobela toyeko yokana ayibisanga kutona ke notike na end akende soin ngana bisa ke no ngai nazotikala awa parce que papa na biso pe abanda kobela pe abanda ki pe moi malade ngabino omoni ngai nde likonzi ya famille na ngai bande ko nanga batikali bazana no mike moto aida ka famille na ngai asate papa kanti tango banda osalisa nganga pe nazo aider famille na ngai après na banda osala moi commerce na ngai nakenda Chine nasomi biloko nanga na ekoteka Dubai nasomi biloko nanga na ekoteka pona aider famille na ngai pe de abino kende kaka nsamba kusunga okoyoka bien ndenga kenda na yeye moko na donc bobandaki processus ya kokabwana mais botikala kokabwana na te totikala donc akufi processus en cours oui mais botikali koboya na te kokabwana na l'état ouais pour l'état pe ba pesa kiso toli balobi tozala nano après kozala wana na ye komona pe abandi nettement kobela après là na toli au moins sona kenda ko pesa biso toli azongisanga vraiment mutu après ye ko sala ke to komi siko na komi bien to komi ko ti aye kokufa ti aye kokufa ake enda sali aye awa sali 2 mois après abenganga jeudi abengi chauffeur na ye Gilles amemela ngai mwana na memele mwana ero na bova na sur place mote ye to bando vanda no azwela kinga nazaki na ndako atika kinga nazaki na kofutela to zaki na jube ye zaki na hôpital na ngaliema siko matango bando obela bando ngo central susu ba tuté ayebisanga lo bichibola lelo nga na komo okufa lelo mwana nanga mobali muso otikala kosakana naye na senga ki to divorcer pona yebaki eloko ni na kosala po mwana nanga zala bien oboyi na yebisi okufa te yo yebisanga osala ça 20 ans okufa te c'était jeudi dimanche na 5h babenga babisinga akufi très bien Nzambe azwa molimo na ye siko ya zali eza pasi na motema donc ndenge oza veuve oui hein oza veuve oui papa voilà okufela mobali toloba bongo oui na ndenge bovandaki na kacha na libala parce que na yoki omoni na elobeli na yo ezali kacha abalaka nanu te abotanga na mwasi wana ya kikwiti mais abalaka ye te ndenge ya yebisaka yo donc yo nde mpenza abalaki officiellement oui bomengo nini oyo botikali nango na kacha tango mobali akufi nde to verifiaka na ndako boatiki sapato nazoloba na babiloko babilamba te mais na babiloko mene lokwa lupangu mituka est-ce que kacha tikaki biloko oyo yebaki oui papa to bosombaki bino mbale na ye papa kacha nakolobake biloko to sombaka nga na ye apa lupango ya bibwa nde oyo asombaki tango tozaki na ye mais avant balanga papa kacha azaki na lupango na bandal na lupango na limité na oyo ya bibwa wana biloko nga na yebaki papa kati azaki nango na 2 bis bongo na ye ya bandoli ngo chambongo na compte te parce que ye ayebaki na ko komate nde oui ye mbongo na ye so azui asali nango misala na ye asali si batu mais pona ki azaki na compte lupango ya bibwa ekenda wapi obosombaka na ye lupango ya bibwa balobi oroja yebisinga lupango ya bibwa ezali mutu wana o tosomba lupango wana alobi ateke epa mutu mususu ko alobaki tokenda pesa biso place mususu siko omoni bango babanda kolinga kolandela te ezalaki terrain bongo ya limité papa évêque azwaka ngo apesa grand frère ya mobali na ngai tutumba yenda azwaka yango bayebisanga atekaka ngo na 180 000 to azwa mbongo akenda na ye kosala makambo na ye na ba periode nyonso mwasi ya kikwiti azawa pe azaka na kikwiti to azaka na Kinshasa tango na ye kobota ngai moko na bota courage na bimi na hôpital na boyi kokende ndako na yana mwana tina epap bayebisi ngai papa kancha mwasi na ye akikwita azongi bazana ndako na bandali na bimana mwana tina epa na ye nakuta bango bazo déjeuner na tongo papa kancha lingaki mwasi wana atelema ayamba ngai na mwana nga nazobanga kia kosala nga mabe bazo déjeuner baseleli ngati bapesi ngai ayambi mwana yebisinga mwana nkuta kokani na ngai babandi kosabi falo pesa ngai kombo mobali posa akufa azoyeba tele kunini ya koloba albi me mwana oyo aye kosala nini yawa ozoyoka mambanda bayokani eloko wana mama wana yamba ngai e marka ngai ozoyoka
après nakomaki ko approcher mama wana tokomaki na mama kapi mama na bobebana na bino tobebana te to mama aza vivant mama kapi aza vivant mama vivant non mama to lobo mama kapi aza vivant oui après là mama kapi bando ya ipana ngai tozo vwanda ngai nazo kita bandal tozo vwanda to ngayebisa ke non bana basi bakoli je préfère mama kapi soki ya kozonga soki olinga na zala na yo bien tozala ensemble na mama kapi azala pe nga pe na zala siko lopango wa bandal nde ezati lelo bateki te lopango wa bandal nde ezati yango nde siko likambo yango nde siko yebisa ngai yo na évêque awa motune bandi yo na évêque wana tata no amolimo wana nde papa ya église yo yaka olobi évêque apesa bino conseil yo na kacha yo lobi awa yo na évêque ezaka relation ya bana nzambe yo komaki d'abord vrai ou faux yo na évêque bokomaki mwasi mbali vrai ou faux to bana no wana koma mituna muso koya te soki olobi déjà que évêque bozaki mobali te c'est que mwana continuer ezate vrai ou faux yo na évêque bozaki mwasi mbali mwasi na mobali na kolingana boye ndenge bato bakutanaka oyebisi ngai nalingi yo nga mpe nandimi nalingi yo nakoloba non oyebi ke kacha ne bandeli pa lingaki yo tazalaki moto asoni papa sango nakoki koloba boye na bimisa siko biloko kobomba eloko te bimisa na respect mingi oyo nga nazalaki nango epa papa évêque azalaki lokola papa ya molimo ya mobali na ngai azalaki lokola papa ya molimo ya nzoto azalaki lokola papa na ngai mpe nazaki na respect makasi vers papa évêque ozoyoka nayebi ke mokili elobi bafingi ndumba chel akendaki kosedire évêque boye depuis mokolo ya suka ngai namoni papa évêque kanti atika ngai nasambelaka na aseka rtnc nde ngai nakende osambela epa papa gedeon depuis papa kanti akufi tosali matanga esili bana bayebisi nga bi mama kende tokobenga yo ozoyoka papa nanga pe abandi kobela na ye kokende kananga papa akufi tango nazongi te oza na contradiction papa nanga akufi avant kacha boye te non papa kacha pardon petit frère nanga chibola ok petit frère nanga ya akufi to petit frère nanga akufi matanga tango nasilisi matanga ndeko nanga mususu ya mobali aye kokufa papa nanga azaki na bafame ebele mwasi na ya liboso mwana na ye ya mobali ya kufi mukaya après mwana ni mususu ya mwasi aye kokufa na famille na ngai kaka nde mutu natikala lokola likunzi ya famille na ke pona kende okunda bango tango nakundi bango na zongi non mukaya kufaki liboso ya chibola tango na zongi awa petit frère nanga mususu wana ya mobali wana batuta ye na mutuka akufa sur place kolela te zala mwa makasi kolela te mwa bana s'il vous plaît zala makasi eza liwa nzambe nde abengaka ye nde azwaka mikro oyo trésor mpo kobondela mpo nango mingi mikro oyo elelisaka mpe évêque awa mikro oyo kaka elelisaka évêque yango mpe elelisi chibola kolela te mwa bana lekela kudila mwaji kolela te zala makasi tokomi deja na suka zala makasi nakundi ndeko na ngai nazongi ntango nazongi nakuti bana bakotisi deja balocataire kuna nayebisi bango kapi papa kanti atikaki nga mpe na kofutela eza na esika te opesanga mpe ata porte moko na vanda surtout opesanga mpe mbongo ya porte moko naluka ndako la fille ayebisi ngai yo kandisi biso tobandi olinga yo tobandi ozela papa akufa mpona lakisa ofwasi na nga nayebi yo te ngabi kaka pinga yo tangi classe mpo abimisa minervo alifale ngai mami naloba natikala kolakisa bino motema mabe te natikala koyina bino te koma papa no akufi olingo olakisanga motema mabe ekomaki problème entre ngai na mwana wana ape nayebisi bato nyonso namoni solution te nayi kokende na porte mwana wana plainte na parquet nake pa mama na ye azovanda na ngilingili mama kapi tala kapinga baopere ngai babengani diva na classe mwana alingi kotanga kapinga ayebisi nga boye nake pa na ye nakuti asomeli mobali na ye biloko mama wana ayebisi nga alobi mami kapinga beta ngai na kombo nsamba likolo kapinga aloba na kokufa nde mobali na nga akufaki nga na vivaka na mbongo oyo muku napesaka nga na église wana ya papa alobi babanda opesa ngai ntango kanti akufakisa banda opesa nga 100 000 bakiti bakoma opianga 50 000 tala tv nazotala tala kiti nazovanda na ndako kapinga apesaka ye lo te mbongo nyonso kapinga azolia na mobali na ye ya joueur wana milimu
ozoyoka azane mwasi ya milimu alobi bayebisinga sobeli molimo mutuka tala makambo ebele na bi me mwana mwasi aza mutemo mabe ba obana mike muso bazokende classe te bon no saka pinga zo 6 na mobali nde na yoka kanda na kyo kangisa kapinga na parquet bakanga kapinga bakangi kapinga to bandi ko samba kapinga alobi boy document ya mapango eza ipapa évêque mais ye azo gérer azal neti azo gérer voilà za gérante kuna mais document eza papa évêque batuni bango mais pourquoi bopesa rappeler maman na bino bon te asengi pardon alalaki na parquet wana entre 2 jours boy na parquet asengi pardon maman na nga limbisa ngai aye ko sela nga doki fala devant nga $50,000 na mbongo nyonso bango bale na mwata wana afuti mbongo wana ba 1000 keleke il fallait que ne pisonga bino aza mwana na ngai na eza punition na puni pour sa jeune fille na ko bundisa été na punir yeka en tant que maman na makambo mabe tika bana tokei document eza pas évêque wana boyoka après oyo nde jugement we bimaka liboso ngai na bana oyo bimaka pona koteka pona makambo na ko gérer makambo ya ndako kuna signification d'un jugement avant dire droit oui OK. Donc, signification, Monsieur Milongo Kancha, Séphorien et Mademoiselle Kalouba Kancha, divine, mineure d'âge, représentée par sa mère, Madame Chibola Mofuta, mamie résidant sur au numéro 157 de l'avenue Kigoma dans la commune de Kinshasa. Mujinga Milongo Bernadette, Kapinga Kacha Julienne, Moi Vidi Kancha David, Kapena Kancha Benjamin, Lusamba, Kancha, Bernadette. Kataku, Kancha, Gracie. Kancha, Johanna. Et puis Sona, Koumanda, Marlène. Résident tout sur l'avenue 15, avenue Biabou, quartier Adoula dans la commune de Bandalungwa. L'expédition en forme exécutoire d'un jugement avant de dire le droit rendu par le tribunal des grandes instances de Kinshasa, tout ça. Ah ok, Namoni. Très bien. Alors, si on a l'ingénieur, wana to comprendre boyokani awa boyokani oui toyokana kina awa batangi mobeko epesa minde boyokani oui mikande za pa évêque na lingina yeba yona évêque papa molimo yebsanga majini ni yo salaki to évêque asalaki bale beta mandenge nini lisolo ekomeli wapi tango lisolo ekomaki bongo na parquet na komi kozomwa quelque chose ça qui fait niveau apesa $160 il fallait devant $160 plus $500 wana nani mwana kapinga na mbongo ya loyer bando bim mais apesi nga $160 pendant ceux qui 6 à 7 mois bakata kopesa nga mbongo siko nga binozo nga suna parquet suna parquet ba okanga su mwana oyo siko te on akangisa ki mama na yepe asepela ki tende place na moni mama kapi asilikela ngai pona iloko wana mais à part ça tozala ki mama kapi bien. Après tango eyoko tika la bonga bia so na geli suso ya lisuso mami ya za mabena tiki na nga na vandi tango na vandi na sundoli nyonso to nga bia ba vanda na bango kaka mukolo bango moko ba kozo volonté ke tozana ndeko tozana mwasi moko boye bazwi motema ya maona ba ya oluka ngai na okipete mais na solo la kana bango na tiki na nga na vandi na ngai tango na vandi kancha sa kofaki nazana no jeune et puis examen kite ponga na lingana oui nde garçon moko ayaki ata batuti ndeko na presse au 4 saka reza na ngambo nango mobile sa kufi e bende remplacer ke bende de na yako kutana na garçon na États-Unis na réseaux sociaux fiancé wana to kutani na ye to sololi enfin surtout tayiko tuna ngai mukolo mususu ayeko ndima na ngai na ndimi oui donc ayaka ko pesa bilo na libala wana na ndimi oui net lelo après quelques jours ayo pesa biloko wana ya libala atinda famille na ye ba yo pesa biloko wana ya libala na yebisaki ye na sombaki document ya mutu moko ifale na vagina ke nango na poto na beti kop awa baboyi babina kende na braza ba ukati sangai bien na kende ukati sela na braza na yebisi epe nazo voyager na moni ke ye andima ki abala ngamba ngamba po yokaki ke nazo voyager nazo ya États-Unis pour que azaki na posa abala congolaise azala na mwasi ya Congo. Quand on a commis na Braza, na l'équipe première barrière, deuxième barrière bakangi ngai. Na yebi koloba anglais te. Po document tozwaki document ya Braza ba français. Te document ezaki ya Angleterre. Po so na commis na Angleterre, ka carte wana ayibisinga bango na bavachaka na carte moko batindela kingai na carte ya bis passeport siko. Braza ande ba lobiso na anglais. Oui, nga na ndima solo soko zaka. Balobi eloko eboma yonde. Batuninga na anglais ke yebisa biso ke na keyo kozwa bis na anglais nini nga yebi na ngolo ba anglais te balobi mais comment you are chilumuchu wa bwana I'm going
eloko eboma yo sikoyo balobi mais yo na carte no ekomi ake okoma Angleterre depuis 2015 et 2005 mais comment na moment nyonso wana yo oyebi koloba anglais te batuninga question mosusu na anglais ngai nayebi na ngai oloba te nde bakei na ngai bakei kosambisa ngai wana baye kosenga mwa intervention mwa nini baye kotika ngai nazongi na ngai Kinshasa ntango nazongi Kinshasa mobali a décidé toka bwana o bake bandeko ne bakendeki na lopan place ngai na bando futele mama bayera yebisaki bango ngai naza ndumba nakendaka kolinga mibali na boîte na butu naza chele na melaka masanga makambo naza famille ya pasi kasi nga aza famille ya pasi otunaki ngai te famille no basalaka nini balinga mwasi mpo na famille na ye nga aza na nga famille ya pasi garçon alobi raison na ye nga pe nalobi problème eza te volonté na ye esalama ayebisa bapasteur na bango ngai ndenge rate mpe makambo ya voyage libala mola défiancé badia mobali moko adaya yombo na yombo nde tokabwanaki na les garçons natikali mpe ntango bakangaki ngai mwa moyen nyonso nazalaki nango na Brazza na mai port nazongeli nakoma ovanda epa bato akoma ovanda epa bato na bafamille banini après mongolo mosusu nazobima na rompo wile wana namoni Roger nde avocat ya papa évêque azalaki pe avocat ya mobali na ngai liboso azalaki avocat ya mobali na ngai sikoyo namoni abengi ngai mima oza wapi na bisenga naza na rompo wile awa abio nazaki na vie na bureau vie azosenga numéro no melo lenga vie asengeli numéro na yo comme si abando luko depuis kala wana Roger ngabi peut-être atovelenga solution na bana oyo bapesanga tanda kumoko likolo kuna na vanda tala makambo tala boy abia mais azobengo kala mingi te na bengi yoka pona coacher yo azobengo kala mingi te ke via ko benga yo mbala moko numéro moko ya frisel ekoti mais na ba pasteur bato bongo bazanga te to bando solo na WhatsApp na ebise numéro moko ya appel ezokota ya frisel alobi ezosuka na combien na suka na ebise abi eza vie na kati ya mbayi tango na yambi maman bonsoir ngabi bonsoir ngabi eza nani ezanga papa évêque ngabi papa lelo kanisi ngai abi oui mama ozapi ngabi naza na wileri est-ce que okokoma na bandal kaka sikoyo ebise oui papa ozoyoka papa na ngai idée yake na sepeli ke papa évêque abengi ngai atuvele biso solution ngai na bana ozoyoka ni idée ya mabete natika depuis quand tu as kufina tikala ko benga papa évêque te ata makambo tokende na bana na tikala okende ata papa évêque tala problème ezabo natikala te parce que na bando banga na ngana sana numéro na ete na ko banda ndenge nini ozoyoka na komi na bureau alobiso komi libanda obenga ngai natina muto ya kozwa yo na komi libanda na bengie atindi garçon Jeremy alobi natindi garçon moko Jeremy azoya wana Jeremy aye na époque tanga na bano ensemble na seka na ebi Jeremy azalaki protocole azalaki muke azalaki garçon moko ya mwana Jeremy ona nzoto andeni aza muni akomi munene na pembe to mwindi aza moi teint clair aza mwindu te pembe te aza normal aza moi bassin tu le bon vérifier aza moi bassin lokola mwana mwasi akomi pena libumu ngabi kaka oyo okomi munene boye abi ebite ke naza pembeni ya mokonzi fale na koma boye ngana ebi ozaki protocole na siko ozaki muke boye donc okozalaki pe mutu munene to bandi koseka kotinga na kati tant kotinga na kati bato musu bavanda ki eza ngar moko na kati ya bureau na ye bato bavanda ki wana ya renaissance bakotiselinga na ndenga sim na koti na ngai papa évêque amoni ngabi okoli okomi kitoko boye ngabi papa zo apprécier ngabi papa kitoko wapi pasi yo nga naza nango kitoko ya pasi papa na ngabi nga bayebisinga ozala na poto ozala asu na Kinshasa te ngabi potongo nakende na butu na moi nasalaki kopo moko pona kende bakanganga kutu na Brazza ka mikolo yo kutu kana 2019 bakanginga na Brazza kasi potongo nakendeki ya plastinga nazo sofina mwana makambo mwana wana salaki kapinga na sepelaki nango te na pekisaki ye akoti ba locataire kuna te aki akoti ba locataire na ndenge ye na pekisaki ya ba terrasse wana te atie terrasse liboso wana mwana mwasi wana na sepeli na makambo yango wana nde na lobeki na kokota makambo wana te mais ndenge na luki yo donc tu vélo solution na makambo nyonso wana okozwa ba document wana mais na seule condition na tuni papa évêque ya koboma mutu alobi te navandi na bureau papa évêque nga navandi côté oyo navandi na ndenge boye bureau na ye eza kiti moko ya divan kiti mususu kiti moko ya rouge oyo batiaka na église wana awa siko côté ya bureau na yango oyo aza na 2 kiti awa na bureau na apart ye kuna nga navandi na kiti moko ya bureau na ekoto namoni papa évêque aye azoya vers ngai alataki pantalon ya tisi ya chocolat bolimbisanga bandeko
naza na eloko na kobomba te papa évêque aza lokola pe papa nazoloba ni contre ye nini parce que nafondaki ngonga mulai nalobi soki bakofinga bafinga baloba nyonso bakokoloba nakorépondre te mais namoni eleki nalobi no naloba pe oyo bakondima oyo bakondima te nzambe nde ayebi vérité ezobima kati na motema na nga mpo nakokosela papa évêque mpo nazwa nini soki nakokosa soki ezalaki mpo na pasi onga nazalaki nango nalinga nandima mpe bakondition oyo apesaki nga mais naboyaki yango namonaki souffrance oyo kanti asalaki ngai apres papa évêque mpe aye na makambo wana nabi me vi na ngai balingi bamema vi na ngai nini oyo libala oyo garso oyo ekufi oyo mpe alingi asalanga boye namoni papa évêque aye vers nga nzoto na ya mibali etelemi ozomona mobali no alatikaki nzoto na ya mibali etelemi na pantalon aye asimbi nga na lipeka nazwi elongi natali na se nayoki soni alobi okomi koyoka soni okomi kobanga na oyoki likambo nayebisi yo te nayebisi nazobanga na ngai likambo te mais nzoto esali nga malili na respect napesaka papa évêque na lolenge na monaki devant nga alobi ok kende ndenge rese ke nazokende koteya nazokota na kati kende lobi yaka na 10 heures nazotrouve lo solution wana ok toke na kokata émission ekomi na suka ok nakeye na nga lobi siko 10 heures lobi siko 10 heures nakomi nga kuta nakomaki avant 10 heures nakomaki 9 heures quelque oye déjà avant nabe parce que namoni ke papa il faut retrouver nga solution parce que alobaki condition nayebi te condition obosani ke nzoto mbali telemaki mais ozongi condition ni ok akozala ndenge na ye akoza mpe ndenge motu tokei après ntango na ye namoni nakoti ntango nakoti nakotelinga mpe kana ndenge nsima ntango nakoti navandi ntango navandi ayebisi ngai bi omoni ngai nazolobela motu moko boye oyebi président aza na confiance na nga na Congo motu akokanga ngai aza te motu mpe akobangisa ngai aza te pouvoir nyonso eza epa évêque ozoyoka abi pouvoir nyonso eza epa na ngai ata soki oboyi na yo etali yo soki ondimi eza pona bien po so oboyi ngai nazoteka lopango wana na bana wana kala mingi te okotikala ozosofrir mpe soki ondimi ngai na kochange vino bato bakoloba osimbikisi me osimbikisi te natuni me papa évêque ebisanga kaka na motu se sûr na makambo ozoloba papa na ngai kaka mikro oyo ngai nazoloba nzambo azomona ngai mokili ezomona ngai papa makambo ozoloba tu parles pour le compte d'un serviteur de Dieu non papa au-delà ya baerreur ya évêque c'est un serviteur je sais il faut ala sûr na makambo ozoloba makambo ngai nazoloba ata papa évêque ye moko wana soki azovanda ata ndenge bazoloba lukuta wana bazowangana mais na ye moko soki azovanda ayebi ke makambo nazoloba eza vrai parce que ngai nakobimisolo na bavoice mosusu ya tosololaka na mwana na ye trésor ayebisi ngai mami oza na raison nayebi ke nasololaki na roger akonfirmele ngai ke makambo wana eza ya solo ata nde vi azowangana ozoyoka naza na poste trouver solution 10 heures lobi oye 10 heures lobi ntango na ye papa évêque atelemi malembe akangi porte ya bureau kikik muke azongi avandi ntango avandi ayebisi nga bi abandi kolengisa nga ndenge makambo na oto oyebiso liboso alobi omoni ngai mokolo boyaka na kancha na ndako na ngai mpo napesa bino toli nasepelaka no depuis mokolo wana soki olingi oteka lopango wana ozwa lopango wana oregistre la parcelle wana je préfère tobima ou bien dans une deuxième femme. Mais si papa évêque, papa évêque, mais papa quand azala ki au moins na yo, alobi nanga, zamba likolo so mona, papa évêque alobi nanga quand ça kufi. Et salinini. Na yebi non, peut-être na yo ka bato bayebisa ke yo yebi liwa ya quand ko zala ya sol. Abi pona bomé pona zo nini akopesa ngani. Ye moto aso bambongo nanga tongi na bandako. Alobi me. Moto esprit na izani. Alobi OK. Naza posana coucher na yo. Soit dans une deuxième femme. N'abissez papa fongola pour te ngana kende. Alebino, uvanda calme, kitsa mungo avisa bureau. Tozo solo. Abio kanisi, oko kende olobake, évêque alingi ngai na boyi yangwana. Non, muta kondimelo azana été mama. Ozoyi pas pouvoir évêque azana ngona mboko ote. N'abissez que papa évêque problème ezate. Na kende ko raisonner mais fongola porte na kende. Évêque a juste $100. apesi pesi ngai afungoli porte ok nabimela kutu liboso très bien nabimi na bengi Roger Roger
opesaki évêque numéro na ngai po akende akomose ngai na coucher na yo na yo abitika boye ngabi évêque alobi na ngai na coucher na ye apesa ngai document Roger alobi na ngai mais vie aza sérieux te Roger wana ndi avocat ya évêque azalaki pe avocat ya mobali na ngai ozomona relation makasi yo tozalaki nango na Roger nakende na beteli ya wana place na bando vanda na ndako nayebise natangeli kombo na ngai te nayebise kombo ya mutu mususu tala boya ya wana alobi po na nga je préfère yebisa fi wana sala te po ba pasteur ebele bazobanga sunzambe te tokende mbango deuxième fois bar poto sikoyo rendez-vous ya mususu tu comprends déjà que deux tours okuta na évêque boye bar poto iloko moko ezate na butu tokutanga na butu na tongo to salaki ne iloko te sikoyo eyokoleka quelqu'un mo mikolo abengi ngai abina ngai okoki koya na bureau te osilika ki ngai bino na silika ki na ngai te okoki koya na bureau te ngabi OK problème ça te na ye na ngai na bureau tango na ye ayebisi ngai alobi boye alobi yo ngai nazo sala ngai selo makambo ya bien ozoboye pona ni ozoboye pona ni ngani mutu azana pouvoir ya makambo ya ndako wana est-ce que ozwa kambo ya ndako wana tona na bana wana mutu akomo gérer ndako yango ezani bango te na pesa ki yango Gilles ne mutu azo gérer yango ozoboye pona ni nepsi papa évêque ata yo moko OK problème c'est yo kelanga tama opesi nga ta porte moko nazo vana na ndako bato oyebite moment ni nazo wana troisième fois kangi pe porte wana tozo solola nana akangi kina no porte te tozo solola nana wana yafandi kunanga nafandi ko tozo solola atelemi malembe akangi porte na ya bureau moke kik ya liboso Jeremy azaki na porte wana libanda akangi soda azaki na porte ya kokotela ya porte ya monene mais porte ya kokota na bureau ne Jeremy nda azalaki na porte wana vandi akangi tango akangi apanzi rideau bien avec akoti kuna akei azongi côté ya bureau ne ezalaki abendi tiroir abimisi kama munduki na yewana natunika papa évêque vous allez pena munduki alobi eza pona protection na ngai ngabi bayebisa ngai vous allez pena équipe moko ya koboma bato donc yango ndi uzana munduki abia mama eza pona protection na ngai bisiko obimiseli nganga na yena munduki pona boma yo abi po za makelele bazo biso likambo zo compliqué isa bureau makelele makasi te aye eza na kamwe eloko moko ya kosimbila munduki wana eza boye na kamwe eloko moko lokola likofi boya côté chargeur nako explique elobaka ka bato ba yebi na minute o basoda ba Holanda yo bazo comprendre ba policier bazo yebi afongoli kamwe eloko moko likolo wana a bouger azongisi azo sukola munduki aye nango azo beta na loboko boye eleka kakaka elelaki makasi te kaka na mutu wana asali azo beta boye na loboko aye place nga nazali nga navandi boye na kiti na ba marche ezaka bonso ka chocho bat baki nga na lobi papa ifeke ayoki kende kende okangisa bana wana pona makambo ndako alingi aboma ngai ou bien ezani na bangi na bandi ko trembler ayebisi nga bi zela na latex chemise na pantalon enfilé avec alongoli ngai abandi ko fongola ngai bouton ya ilamba déjà tana monaki eloko wana na maboko na ye nakomaki nazoloba na ngai lisusu na tikali kali wana munduki ezongi place ezalaka achango na mesa boye ozomona munduki nzamba limbisa ngai fika zamsala nzamba sona beko beta masasi nga moko ndi muto ngana boma eveki na munduki wana parce que nayokaki eloko moko ekota kati na ngai yake na botola ata eloko wana mais nayebi ndenge basimbaka yango te nayebi ndenge osala yango te alors alongoli yo chemise azui yango omoni kiti na ye ache yango kiti na ye avandaki achango na ndenge boye te achango na kiti na ye boye tango ache yango na kiti na ye après abendi omoni na kiti na place avandaki wana eza kamo eloko moko mpanzi wana eza lokola kamo te toroye eza na etirette boye voilà vanda voilà eza na etirette boye tango azui etirette wana afongoli azui kamo eloko wana afongoli eza lokola kamo mbeto moko ya muke eza pena eloko ya kosimbela boye azui yango aza na tapi moko na mesa wana kote ya salon ya divan wana po bureau na eza koto divan koto nde bakiti na ye ya bureau kuna alongoli mesa wana atie yango siko ngana tikali na soutien ozoyoka alongoli atie tango azocha ngana fandi boye azocha tango atie na baluka bone moni avec nuit azana eloko atamo kote na so abimisi bilamba nyonso ozoyoka ayibisi ngabiyaka nazaki déjà azaya kobeba ayibisi ngabi me
neti ozobanga nini oza mwana moke te ozobanga nini to épargner ba évêque akushaka na ngai jour wana nayebisi ye troisième rencontre nde botili akushaki ngai ntango akushaki na ngai oganga te yoka na mundu wana koganga oganga te non très bien akushe na yo selon yo yo otikala koganga te yo moko na deuxième fois o comprenaki déjà que nzoto ya mibali telemi o comprendre l'intention que moto a komi kolinga ngai okenda obengi Roger mais ozongi lisu troisième fois yo wana yo ye selon yo évêque ayebaki nzoto na yo jour wana tango ayebi nzoto na yo malgré mundu ki makambo nyonso na kati ya biro otikala koganga te bosilisi obimi okay boyeti alobi oyebi force évêque aza na ngote ozoyoka papa ngai natikala kolinga soda te natikala pe kolinga mobali abimisela ngai eloko wana te ntango namoni eloko ya bongo ata soki oganga nakoganga pe abetinga mazasa boyi babaki batinga na sachet ou bien na carton baki kobwaka nga mpo mutu ata moko tayebaki kenga na yeke epa na ye lisusu ozoyoka nde natikalaki na nga silencieux mais na kati na ngai après nakozonga oyebi nasubaka na bilamba mokolo wana nazalaki omoni siko aseka ezalaki église nakendaki na respect yake nazalaki na flare ntango nakota na bureau nalataki pantalon nakanga foulard likolo zoyoka nataka na foulard nanga tana mpe nazwi foulard na tie likolo en tant que naza mwana moko ya aseka na yebi ke aseka pantalon nakokota nango epa na bureau ya évêque na suba na bilamba na bima na bureau ya évêque na eloko wana nakanga boyi évêque abengi les garçons wana koti na kati ayebisi likambo na litoi garçon wana fongoli coffre azwi mbongo 150 000 francs apesi na maboko évêque azwi mbongo wana azopesa ngai wana mwana ni Jérémie ka Jérémie ndo bomba oui bon sika te to continuer te bosolo ezosila déjà to continuer sur ngai na kokoyoka ba makambo yo te mato ezosala nga pasi na kwa koyoka ngote olimbisa ngai na kwa koyoka ngote hein Chibo na kwa koyoka ngote papa sango za obligé ya koyoka na yo yango parce que ça passe pas soki otiki ngai na lobby mozindo ya makambo te parce que bande konanga ba congolais ba bimisinga na za étranger bazui likambo moko soi-disant évêque abanda ko combattre président oyo azaki na pouvoir liboso Kabila ke parce que Kabila ne mutu batindi ngai na kende ko piéger évêque na sala évêque boy papa makambo wana papa évêque abandi ko bunda makambo na ye wana kala mingi te c'est là précieux on a déjà fini avec l'émission ngongese kei tochata saison 2 bon